Monanga innocent Chouami ya lolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya lolo Chouami TV. Ya lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya lolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. On a pour ça otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. On a pour ça oyeba makamba musique. Kota na ya lolo Chouami TV. Peuple congolais. Bah Congolais partout dans le monde, bisogna tous s'abonner massivement na ya lolo Chouami na biso moko. Bonne moko Chouami ya lolo TV. Hein? Abonnez-vous massivement na Chouami ya lolo TV. Ya lolo Chouami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko. Kunande nyoso kitoko. Tous s'abonner na ya lolo Chouami TV. Et sa chaîne oyo ezo l'exabiso ba théâtre ya kala. Na biso ya na biso moko bo s'abonner bokoto. Abonnez-vous massivement chez ya lolo Chouami TV. Abonnez-vous massivement chez ya lolo Chouami TV. Ba télé-réalité, bémission, ba théâtre, ba gag, nyonso etali comédie à RDC, s'abonner massivement na ya lolo Chouami TV. Ya lolo Chouami TV, mon pepa sika. Ya lolo Chouami TV, check. C'est pas pareil. S'abonner, c'est bon. Chers amis internet, quand on est dans le barnabino kenga sala musala donc naza wapi awana ya lolo Chouami TV. Ya lolo Chouami TV la chaîne na biso on a ke bolingaka mingi batu nyonso to balingaka ngai fani sosa kande na mesana ko lobake botu na teskani bake na mona po mbonda tango betaka batu bayoka ke mbondeza quelque part ngai naza wapi awana ya lolo Chouami TV chaîne na biso oyo ya makambo ebele mutu nyonso azana posa azala informer na makambo politique côté social côté activité nyonso tout comédie musique. Abonnez-vous massivement à ya lolo Chouami TV. Donc tous en a première porte africaine et sika wapi to kolanda champion maître papa Edingwe kande bafani bolingaka tozana ipona kosola na bino kosola mokie parce que na o etali vie na o etali musala na o etali nyoso oyaye parce que balobi ke lelo toye tokutana ye ngai fani so sa na lobi na bino pour l'amour du Congo. À tout à l'heure tout seul papa Edi donc check. Bonjour papa Edi. Bonjour maman journaliste. Ngafani Sosa, j'espère que troisième fois déjà yango tout ça dans l'émission. Le loso qui naie au lobe biso mingi pona makamuna yo selon catch. Na lingo rappeler sous bafai na muke pourquoi au sala catch pourquoi lo baki au bunda sous tena Congo. En tout cas ça na bina bunda na Congo te boka mwangote. Parce que bino tout boye bien. Na RDC tout ça na catcher moko komuna Edingwe. Parce que bango tout bunda ka style Edingwe. Ba bunda na tinani. Madame na bunda na mboka bapaya. Que na ça alors comme mikolo na gina contrat na Luanda makambo ya Coronvina et Kangibiso yanga vandi visa nga aspiré coup nazo question za soki bafungoli banzela nazo ke ne bakomba na Gabon. Ok, alobi azana catcher te na kini wako ko bunda na pardon na kini te na RDC parce que batu nyso bunda na style na ye ba yebisinga balobi ozana catcher moko banga makasi, est-ce que c'est sûr? Catcher ngo bonani ba pesinga komote babina ngana tuna yo zonga so ba mutango tuna ye komba catcher na bongo to zonga to sa so emisaki toko. Donc fan nangai abi catcher ngo komona enani ya idi to mona kiyo na IDPS
toyebi te na IDPS oza membre ya IDPS to okende ko porter bango kaka effort moko to okende pona ko soutenir bango. Non, naza mota IDPS te. Ba parti nyonso eza na kati ya mboka awa eza ba parti na ngai. Sono yoki INC bengo sala mobulu comme nali avocat du peuple na kokende na bureau INC na ba ke bosala mobulu te. Ce qui peut perdre ngo sala mobulu na kopekisa peut perdre bosala mobulu parce que bana ya RDC ba yo kilanga makasi. Et ces jours-là na kende na bureau ya parti na bango ya IDPS na lebi que non. Bokoki kosala ba bêtise au bolingo sala pona Jean-Marie Kabundu bo sala bo misama buna tamboka et ko la passé dans le marche ya pamba ba dega boni salami bongana ndima et le connaissant ngana kene bona pekisa on va bato kansini nike tango na lobaki yango na chaki drapeau ya IDPS po yeba ke nazande kolobana ba konja IDPS ba pekisa bato na bango basala mo bolote. Pour que ce na mboka sokomo lelo masasi beti makasi juste rokima tokotika mboka oyo. Merci. Sikoyo pasi nini oyokaki tango omonaki marche wana bato bakufaki nde otolobaki tala nde bato bakufaki pasi nini oyokaki tango omonaki bato wana bakufaki po olobaki déjà mais basalaki oyo olobaki nayokaki pasi makasi parce que na mboka na biso politique eza te. Ah bon? Oui, na mboka na biso awa tout ça n'est pas commerce na combo qui n'a les politiciens tout ça rien pourquoi toujours kufa kuna et so yokaki ba député ba sali grève tala lipa ninge komi tala dollar ninge to ekomi na yango est-ce que ba député ba nini ke to zongela musala soki mbongo ekitili biloko ekititalo oso yoka yango nanu basala yango te parce que bayebi ke baganyaka mbongo na bango yali mpona famille na bango yali mpona biso te alors totikela bapoliticien basala makambo na bango biso mpe tosala makambo ya biso bapoliticien jamais batikala kosala grève ezoloba papa edi sikoyo ntango lipe mataki 300 mapa ya 200 ekomi 300 ntango ovandai na ndako lokola parent et puis oza congolais yo moko ozomibenga avocat du peuple esaki yo ndenge nini epuis nini oyo okokai kosala lokola moto na ngenge to lokola avocat du peuple po ete bato basala ta marche mpona lipa olie bake kosala marche mpona UDPS oyo bato bakufa. Merci mama olobi malamu biso bacongolais toza bazoba tomoni kitala lokola na Brazzaville soki lipa emati talo basala marche mais biso nde tosala marche mpona lipa emati talo dollar ekomi na cher tozosala baparti tozosala bamarche mpona makambo etali parti est-ce que toza bato te soki lelo mboka lelo ebongi eyali bolamu ya bapoliticien mais biso ministre économie mekana kotala biso nayeli avocat du peuple soki bokomona yango mabe o nga na lobi saba bondima mabe lipa matitalo fale tosala grève mika te matitalo fo tosala grève na biso na nini kosala marche mpo tomona nini ke peuple ntango bosala marche mpona parti biloko matatalo bosala yango marche te do boyali pour économie ya mboka na biso tika na bana mapesanga posa ya kolela po peuple na ngai baza kosouffrir peuple yaya edi baza kosouffrir wana nazomona Jésus nanga mfumu naloba nini naloba eloko temps parce que awa moto azoloba eza mingi papa edi merci beaucoup na ya lolo Swami TV abonnez-vous massivement na chaîne na biso oyo esika nga na telemeli awa sans polémique, sans critique, sans eloko na telemeli awa. Abonnez-vous massivement. Na pesi mbote na bana nyoso ya moto ya volcan. Ha, ça est moto ya volcan et tombe ma po moto ya volcan ye dingwe. Lelo papa e dit soki tolobito beta mukie masolo akachi. Nayebi mwana yo moko aza étranger o rappeler biso kombo na ye awa aosa musala oyo yo osalaki kachi lelo kachi yango ndenge osalaki yango na lelo ndenge yo moko ozaleli na ndenge mwana olanda nzela wana na libanda o préféré nini nakopekisa ye te poso nga na préféré na pekisi ye soki esimbi te na makambo nga na kotinda ye ya banini papa moto asali vie na ngai boye ye moko akende amona vie parce que
JB alobango bien mwana sala ukosa professionnel lingi pesa ita asala kama susu na likambo wana aokende koresir elo na labi yango na donc aopekisa mwana ete mais j'espère que papa edi aza na bana mibale oyo nga na yebi moko asalaka mosala nini moko alaki musicien ye moko aboyine musique avandi na ndako ça sur eloko te papa edi nani natuna question moko na ngai na bosana ngo bafani babinanga natuna papa edi est-ce que ndenge asalaka chiti asilisa bongo bato ebele oyo bakenda koluka ye na bandako esa papa edi nga koma nganga parce que babiloko bandeki kosala ya bimisaka bato babiloko na mabumu wana etikala nga neti nga nayebi yango nazalaki mwa moke tokima motu mosu akati suki lokola yo na nzela soki oya dingwe tokimi me or eza yo te babiloko no bandeki kosala ya kobimisaka bato ezalaki kinganga to ezalaki kindoki to ezalaki nini lelo coronavirus eye toluki mbula bovandi na ngai boyebaka teke dingwe alaka ndoki bambula ebele bovandi na ngai na kati ya mboka oyo boyebaka teke dingwe azalaka ndoki na sukia ya lolo Swami TV nde makambu kala oyo tovanda na moto na ngenge toyeba te kazalaka ndoki kala oyo bana mota volka bavandaka na edingwe moto na ngenge toyeba te kazalaka ndoki nga na oloba nini ba question eza yanga ba réponse eza ye donc azana ye ndoki sikoyo tongi totuna lokola yo zaki ndoki balobi ke coronavirus eza maladie ya bandoki nde basalaki yango lokola ndoki oyebisa biso nini mpona maladi ya coronavirus ya maladi ya bandoki te makambo nzambe asali parce que bato bayebi monene na ye te so toyebi monene na ye tokoyala bien oyoki toyeba ke chef mokonzi na biso nyonso yali Simon Kimbangu Simon Kimbangu ayalaki kodresse biso malamu tobosana église kimbangiste te tokamba na église kimbangiste yango tali église ya bosolo bayebisi biso balobi pasteur moko alala na potopoto bapanda bapériode ya malade alali na potopoto abi akobima na kati ya potopoto ti mokolo maladi ya coronavirus ekosila mais tomoni coronavirus esili te pasteur wana abima na ye na kati ya potopoto sans ke atuna nzambe soki nini lokola moto na nginga aza ndoki est-ce que mon pasteur wana asalaki pour coronavirus esila nango te azalaki na raison to fallait bandoki ba siéger pour nzambe ayoka mawa po yo moko déjà bisango lobi ke yo zana yo nzambe na kindoki parce que nzambe na ndoki batambola nzela moko koko expliquer biso mukie pourquoi pasteur wana bimaka na potopoto que coronavirus esili te ya bimi parce que ya bande ko bana nzambe alelaki mawa nzambe pona mboka au Congo et puis pona coronavirus ndenge frappaki monde entier ngana li pasteur te il fallait bozonga et pas pasteur botuna e bono mina potopoto coronavirus nanu esili te kwa lobaki bien que nakobima soki coronavirus esili mina esili te fallait bozonga pas na yebo tuna mituna wana ya répondre peuple ngaso na yaka pa na yo parce que na yebi yo mwa mukie so na bi bien ezalo kwa na kotaka na kati ya maramu na yo na yebi yo mwa mukie na yebi papa edingwe oyo ngala ningaka émission na ngai ya liboso na chaîne mosongolo fona ke pa na yepo na yebi nani oyo zale oza mutu oyo o éclaircira ngai avant na bando sa elo mo bwe nga benga ko maître par rapport ya ba makambo nga na yebi pa na yo siko so ina tunyo a propos ya pasteur wana ngala yebi ba pasteur oyo oyebisa ngo binanga faut kende minge pa pasteur oyo ya kalembelembe wana yende vrai tango lo boza avocat du peuple ngala zwango en considération parce que ngala mona kozala wa avocat nanga avant na sali kamo boena kene boena ke pano yango na tunyo question na bino pa ya pasteur Condé na pasteur Voici l'homme pour passer un miracle sur le salakate. Tous les pasteurs parce que passer un miracle au yedingwa salaka. Alors le jour yedingwa à l'église, batnos va rokima. Wabani ni ke pas yedingwa yali faux, mais pas pasteur wana et yali vrai. Ni ne ko prouver ce que kuni yali vrai, kuni yali faux. Yo moko les vraies églises zali motema na yo. Yeba ko sosora. Yeba ko kanisa malamu, na bande vine ko yala bien. Chers amis internet, église à vrai, ils ont monté manayo.
yeba ko sosola yeba otambola banga nzambe parce que papa dit azana ba verset biblique o apesa kanga na saisira mususu apesanga pour ne pas ya olobela mingi église parce que toyela ki yango te papa dit lelo soki tolobi kachinde sila nango bongo musani ni so yo préféré ko sala nazo sala kachi na bina bien que jusqu'à présent nazo pratiquer kachi mais na bunda suna kachi on a kinte parce que manque d'adversaire peut pas catcher bazati très ba catcher surtout contre la combo boye makambe ding basala ba ngomba zo sala yango alors na bunda na binu c'est comme ko na komona ngo pesa invitation na kina ngaba bamboka mososo kudna nisko soto kina nda kunde bien lesio invitation à Afrique du Sud et les soso parce qu'on a besoin en Afrique du Sud ngara ko bosana katche so kina zo sala théâtre pour na kolikisaka air oyoki pour ça air tkana na spisa bana mboka ya mwenda zo sala théâtre mais motema na ngai makamna nga nyonso ezana kata katche mais j'espère que théâtre ngo malgré zo sala ngo pour na spisa bana mboka mais ezo kende ponga na yebi naza ba film no mibale misato eza batu o ba osepela nango naza na mutu moko benga enga ya za na Paris Jésus na mfumu ayisinga lobi na nga lobi ozo kesa émission na papa edi nazo tala théâtre na moko asala kina ba film moko ya kin kuna na biso dega asala na théâtre parce que batu ba fan no ba comme préféré théâtre que catch parce que na RDC déjà ozana na adversaire te faut na sala catch la bandit catch en 72 jusqu'à présent ça fait 48 ans on sala catch faut na sala catch kune ya lina zo ko saka nzoto rena vanda boye na se présente mais vina nga mobimba et na kata catch mauvais souvenir ni nozana ngo ya catch mauvais souvenir l'état qui panga ne loko mon côté to banina tango ya Mobutu to etanga Kabila le père to etanga Kabila le fils to comme ce kotanga fachi ata mutu monga kipenga yi azate bazo bwa kanga ngona kaka na mona ki Denis Kambai asumela ngwa jeep moko boye Gentini Ngobila le gouverneur asumela ngelo ko jeep ma voiture jeep moko boye Kimbembe Muzungu ancien gouverneur asumela ngabe voiture Mercedes mais agent de poche na ya gouvernement pour nazowe la bis mukomusu na otana owe la bis ancien gouverneur à Moninga Kimbembe albi on est dingo bien dingo nazowe na kota na fenêtre ne bato zowe la bis ba kakiminga abilanga ikita aminga na voiture na hôtel de ville aina sendwe asumela voiture wana ezasco parmi ba bon souvenir mauvais souvenir papa et déjà gouvernement bon souvenir na kachite oui na kachite wana eza na ba fanatique na ye siko ba bon souvenir ya na yo ya catch ba bon souvenir ya catch na zan eloko moko te ndenge ba Léopard ba gagner match ba pe Mobutu ba pe ngo banda kuna salongo na ba pe siko ba voiture ngai eloko moko na zo exactement alors on a bon souvenir ça fait mal, ça fait vraiment mal parce que quand la misala, il y a champion et dingue parce que moto na ngenga na benga ke maître par rapport ya o ya sala lelo na komi na âge oyo na bande ko kima mutu mo bakati suki na nzela lokole dingue na lobe dingue mais ezala kutu mutu wana te est-ce que ko kamwa eza lelo na komi boye na poussani pembe na papa edia zolo baba mauvais souvenir na en tout cas gouvernement total na nous sima tozonga moto ndenge faire gola lobaka donc j'ai pas trop de commentaires pour ça na Congo déjà toye ba en tout cas so ba kufi donc pour moi je suis désolé papa Edi j'espère que oyo l'état congolais a pesate Zambalola a pesa pona ngai na ebite so ina lobani ne papa Edi est-ce que mutumo obi m'a pas lobi ke ngala botane dingwe na libanda sans mariage ponga na iboza marié na zana mwana na libanda te pe na botana na libanda te so mutanga ho ya robani ni ya botana ngai banda zeme banda ki ya une semaine ti mwana botame akola bani ko tanga boni ba yibisanga ite so ki zemi yanga na wanga na yango te na zanga na bana mibale. Papa dit, est-ce que les gens dans le monde entier, aux gens quartier, au soit zwingai na okokate?
Quartier na obanga ya Puma. Mais na sengana kuna kutana ba américain ba mutu lokola Hulk Hogan. Mais gouvernement a senga tika au kende États-Unis. Monsieur qui va jouer à l'Europe misambongo pour ba kende stage aux États-Unis. Mais ngai dingo ba pisingata mbonga billet na regeta na ngoma kasi. Ça fait mal, hein? Je salue mais c'est foutu là de Switzerland. Donc je te salue à passant. Na pesi mbote na ngai na batu nyonso tu oyo balinga kangai fani sosa. En tout cas na obeta sete kaka na batu ke bo s'abonner massivement na Yalolo Swami TV. Mon ami Yalolo Swami TV au chaîne. Quand on a se kaka na simba muto, ouais ça na simba muto. Et puis so passe ce qu'on a yo ka bien pour passe zo pesa yo. Neti nzambe na lola zo kama po asalanga na yo ndenge moko eloko moya olongoleza te po yo zaka na mai na makila so bien longola molimo nde tozate donc tozaka bongo na yo obi poni toza bongo po to wota famille morte mais toza bana Congo photo lingana pour l'amour du Congo nde na ki kozwa papa edi na landie wapi sika zaki na tournage en tout cas ponanga na nesengo ya kukuta na papa edi na ba moment oyo po coronavirus c'est ça là que batu ba mona na te mais papa edi opesinga chance lilobani no ko loba pona chaîne na biso toza na Yalolo Swami TV Yalolo Swami alobaki na yebisa yo ngana loba ngo devant la caméra parce que ozakutu mutu ya somo okasa bikamu sepe caméra ne bongwani mbisi Yalolo Swami alobaki na ngana yebisa yo Yalolo abenga yo kape mungongo na ye po yo ka mungongo na ngana te na télévision mais na kolinga yi pa benga ngai to sur langana. Tu me permets à opesa Yalolo Swami numéro na yo numéro na mutu nyonso kwa ko yo numéro na ngai plus 243 89 789 77 77 na bandela plus 243 89 789 77 77 on a besoin de les cambo à tuningai na boya na ngai ndima moto nyos nazana posa oyebisa bafani nanga bafani na yo bafani ya chaîne oyo Yalolo Swami TV s'abonner massivement parce que liloba na yo telaka yo avocat du peuple avocat du monde entier na bakisi yango bongo s'abonner massivement na Yalolo Swami TV pour oyo za chaîne nga soki na posa na yo te mais soki bafani bazana posa na yo babanda kozwa yo awa baye baba actualité masolo na ndenge ezokende na Yalolo Swami TV na chaîne oyo bolanda yango makasi prochaine maman ya tunanga makambo na ibisaka yi vérité na bomba di kambote na la vérité bolanda yango pe bozo ba information lo ka ba chaîne mususu te chaîne mususu na bakanonga tikana lo bakana kana sentimate mais na chaîne ya Yalolo Swami en tout cas na la content et na kosenga yi PDG ya chaîne oyo aluka moya abenga ngai to solanga na mais to bossa na chaîne haute. D'accord, merci papa Edi. En tout cas nazalaki na sengo ya koya na vitamine ozalaki te na landi oti awa o accorder nga chance o loko mesana ko accorder nga loko mwana na yo. En tout cas, j'espère que zambala ya sukate so inazana posa obeta porte na obeta lisusu porte nzambe apambola apeselanga longue vie pour tout ça la marambo yebisa bana kin bana monde entier o ezali bosolo po yo na yebi pa na lokuté zalaka te pona yo moko so na moi 2-3 personnes o pesa bambote na chaîne na biso o pesi bango na pesi petina ngai kele mbaka Gérard na pesi mbote mingi na pesi na mwasi na ye na pesi mwana nga Makiliba na pesi mbote mingi na pesi Ida Okapi mbote mingi na mabashi kokar masakuba kisese 120 na pesi bino moko parce que bino to bokumba inga na poto na frère na bino moko na komaki na mona ki Ida Okapi azali comme manager na ngai asungi ngai mingi na poto na moni pasité alors na kosepela makasi na pesi mwasi ya Fafa Makaya Fabrice oya Brazzaville colonel Fafa mwasi na ye
na poto na pespe na fafa makaya mbote mingi jamais na koyi ko bosana. Merci beaucoup cher ami internet. Tozala kina papa edi wa pesika toza awa na première porte ya Fikine ayambi biso o to ngai to loba to lobi yango donc na ebité soki ngana loba nini mokongo na ngai yango wana mokongo ya Fani Sosa yango wana kotalaka mingi mokongo na ngate poso kota mokongo nango yebanga malamu te talanga ne longi otalinga ne longi moni mona mama Seletingi yefa mona ya la blonde ngoma ya Aminata Monema na chaîne wapi ya biso papa Marius Monema omoni bébé Aminata Monema te bébé mo ya lengi mona ya Lipanda donc bébé Lipanda ba bisou à 3 na opesa mbote na réalisateur nanga Costro caméraman Costro donc je ne sais pas moi à l'unité batanga comme na donc na éviter quoi pour ngai so nangina lo bebele comme ça ngabi loba siko ngana osaka musala abonnez-vous massivement na ya Lolo Swami TV chaîne na biso et siko wapi ozo ba info ya bien so bolingi bo mona makambo ya somo mona mise ya solo o mona makambo yo onani osala awa abonnez-vous massivement ponga naza awa ta place na télémi naza awa na pesi merci mingi na maman Béatrice là au Bukasa merci na Dédé Okofo mon oncle merci na femme légitime Magui Ekofo merci na Blaise Ntongo nzamba batama bende nyonso tu ya zigina na bayaka. Je vous aime, je suis derrière la caméra. Merci, bisous, bye. Il me